PDC, CAA, King of King, alula tellement ba client na ye, akana kozala proche na bango, pona kokubisa masolo. CPLAS na CPLAS, nenga mesana. Boye suite ya modernisation, ya piste ya aéroport ya Luano na Lubumbashi, Fly CAA outi ko modifier programme ya vol na ye. Kaka pona kotia pio, pe à l'aise ba client na ye. Désormais, horaire de vol les aboyés. Kinshasa Lubumbashi, vol 7 sur 7. Veut dire, semaine mobimba du lundi au dimanche. À partir de 7h45 ngingo, ça la vol na yo na nenga professionnel qui toko. Et bongo Kinshasa Goma, 5 jours et semaine sur 7. À partir de 15h30. Kinshasa Mbujimai, 6 jours sur 7 la semaine. À partir de 8h40. Ah, Fly CAA, Banamboka Batali gauche, Batali droite, yo na yo. Et siliteo. Kinshasa Kananga, 9h15. Kinshasa Gemena, 9h15. Kinshasa Mbandaka, 14h15. Kinshasa Kindu, 8h juste. Pe Kinshasa Kisangani, 9h juste. Bon, si Mbappé Boebake depuis 1992, 32 ans le long pour de service à peuple, c'est à l'indicien régularité, ponctualité, sécurité, Bakisa confort. Pona bavol nyoso totangi boko zoyango na bavion na ye ampifo Airbus A320 pe Airbus A330 nzambe ya bilengi Kongo mobimba si bandima yo bisengo ya Fly CAA. Mbote na balandi nyonso ya info lingala journal ya peuple pour na peuple tout fond la basango na biso na Assemblée nationale pour na kotel sabino que désormais honorable Vital Kamerhe a kokamba Assemblée nationale ya République démocratique du Congo après ba élection au esalamaki mercredi 22 mai na Assemblée nationale bolanda compte rendu ya héritier Mapindemi. Désormais, honorable Vital Kamerhe, Rwakaningini, Kingi, Yende Akokamba, chambre basse ya parlement, Nasima ya suspense, Oyo Eriniaki, Tango Molayi, Ezalakinde, mercredi 22 mai 2024, na palais du peuple, Mingi Penza na salle de congrès, de bureau d'âge, Oyo Ezalaki Bongo, Nabokambemi ya honorable Christophe Mbosonko Diampwanga, ba organisaki l'élection pour na bureau définitif, P élection, et longona installation ya bureau yango, Bosim Bakebe élection Oyo et Salimaki na présidence, poste ya présidence honorable Vital Kamerhe Azalaki candidat unique à remporter qui haut la main avec 371 voix sur 407 votants, 36 bulletins et Zalaki nul. Boyepo na poste ya premier vice-président Isaac Jean-Claude Chulumba Ye Azui 368 voix sur 405 Oyo Bavotaki P 37 bulletins et Zalaki nul. Oui, honorable Christophe Mbosonko Diampwanga Yende Azalaki élu comme deuxième vice-président ya bureau définitif ya Assemblée nationale na poste ya rapporteur kuna honorable Jacques Njoli Ye a remporté avec 385 voix sur 405 votants mobimba 20 bulletins et Zalaki nul. Rapporteur adjoint kuna Ezalaki bongo ko bunda pe ko ndongwana ndenga ko sakanate entre honorable Dominique Munongo Inamizi et longona honorable Mutamba Constant boye na sima ya vote honorable Dominique Munongo Inamizi Ye azui 203 voix sur 404 votants boye 14 bulletins Ezalaki nul. Honorable Mutamba Constant Ye azui 185 voix. Boye honorable Dominique Munongo Yende Azali Uli rapporteur adjoint wana ezali poste moko ezalaki réservé na opposition kasi po na ba poste ya majorité ba candidature ezalaki kaka moko lokola na poste ya questeur honorable Chimène Poli Lunda Yende a remporté avec 375 voix sur 407 votants 32 bulletins ezalaki nul. Poste ya questeur adjoint et Pesami Bongo et Paya honorable Neema Grace nyonso wana esalemaki na hémicycle ya palais du peuple mingi penza na salle de congrès na sima ya vote oyo installation ya bureau définitif esalemaki honorable Christophe Mbosonko Diampwanga a pesaki ngbende ya bokonzi désormais et Paya honorable Vital Kamerhe oyo avandaki directement na kiti na ya bokonzi pona kokamba chambre basse ya parlement pona 5 années mobimba. Président ya bureau d'âge Christophe Mboso na sima ya ba élection azwaki maloba pona kopesa message na ba honorable député pona ko féliciter ba eli nyonso ya bureau définitif Bolanda. Bureau d'âge Nabokambemia honorable Christophe Mbosonko Diampwanga basilifi mission na bango désormais na sima ya plus de 3 mois ya musala oyo epesamelaki bango
Dambo Kambeme ya Christophe Mbosonko Dampwanga pour na la validation des mandats ya ba honorable député coélaborer règlement d'ordre intérieur P et kende na niveau ya cour constitutionnelle pour na la conformité na bango étape ya suka ezalaki bongo élection P installation ya bureau définitif ya Assemblée nationale natina wana mercredi 22 mai 2024 nde eyindaki na ndenge ya kosakana te na Assemblée nationale pambate sentiment ya mission accomplie pour na bureau d'âge bureau provisoire na bokambimi ya Christophe Mbosonko Dampwanga oyo na sima ya kosalisa mosala azwaki maloba pour na kopesa discours et pas ya ba honorable député oyo ye a dirigaki bango en tant que président provisoire pendant plus de 3 mois. Honorable Christophe Mbosonko Dampwanga atalisaki polele bilan na ya 3 mois pour na kotalisa mosala ndenge esalemi azangaki te ko remercier ba honorable député nyonso oyo bazalaki élu pour na législature oyo ndenge bango nyonso ba accompagnaki bureau d'âge pour na kokoma na suka ya mission na bango a félicitaki bango pe apesaki bango esengeli koyeba na ko continuer na ndenge ya malamu atalisaki mboka ndenge nini ezali kotambola ba honorable député esengeli batelema pour na ko résoudre ba problème nyonso oyo eza na mboka na kovotaka ba loi ya kitoko pe ya malonga oyo ekozala pona intérêt ya population alobelaki likambo ya guerre ya est ya République démocratique du Congo pe alobelaki makambo ya ndenge na ndenge azangaki pete ko souhaiter plein succès na bureau définitif oyo ekoti na mosala na bokambemi ya honorable Christophe Mbosonko Dampwanga pe a félicitaki ba oyo nyonso bazali ili ye moko pe na kati lokola deuxième vice-président ya bureau définitif ya Assemblée nationale bango nyonso basimba bureau définitif na ndenge ya malamu pour na kosala mosala na ndenge elongobani enfin que République démocratique du Congo ezala toujours na Assemblée nationale moko responsable oyo ekosala ke population asepela pe andima mosala oyo ezali kosalema donc pona ye Assemblée nationale esengeli et demeurer toujours temple ya démocratie boye discours ya suka ya président Christophe Mbosonko Dampwanga président ya bureau sortant esepelisaki ba honorable député mingi pambate mosala ezali kaka kokoba désormais na honorable Vital Kamerhe oyo akomi président ya bureau définitif. totikala kaka na élection ya mercredi na Assemblée nationale pour na kotelisa bino na ngambo na ye pe honorable Vital Kamerhe président eli ya bureau définitif ya Assemblée nationale azwaki pe maloba liboso ya ba député na sima ya kozwa kit na ye ya bokonzi bolanda compte rendu na message na ye elongo na héritier Mapindemi. Nasima ya kozala eli lokola président ya bureau définitif ya Assemblée nationale honorable Vital Kamerhe azongi lisusu pona mbala ya mibale boye azalaka ona déjà na législature ya 2006 honorable Vital Kamerhe oyo ayebi déjà secret ya Assemblée nationale ya République démocratique du Congo nasima ya élection na ye azwaki maloba pour na ko féliciter bureau provisoire ya Christophe Mbosonko Dampwanga na mosala basalaki pendant plus de 3 mois pour na komema bango lelo na élection pe installation ya bureau définitif honorable Vital Kamerhe azwaki maloba pour na ko remercier ba honorable député oyo nyonso ba pesier confiance pour na ko diriger bureau définitif ya Assemblée nationale pendant 5 ans ye ensemble na ba collègues na nyonso ba uti kozala élu selon ye ba ko travailler pour na bien-être ya population ya République démocratique du Congo ba ko voter ba loi kitoko oyo elongobani pour na ko sauvegarder intégrité ya République démocratique du Congo oyo lelo parti est na yango ezali menacé honorable Vital Kamerhe a passaki makambo oyo nyonso en revue pe azangaki te ko remercier ba nyonso ba pesier confiance na ngambu ya chef de l'État oyo azali pe autorité morale ya union sacrée na ba effort nyonso azali kosala pona koluka kimia na est ya République démocratique du Congo honorable Vital Kamerhe a beti sete pona likambo etali ba loi kitoko ekozala voter pe Assemblée nationale ekotikala toujours temple ya démocratie asengaki confiance ya ba honorable député ensemble bango nyonso bakosala mosala kitoko pour la République démocratique du Congo etambola toujours na ndenge ya malamu bosimbake honorable Vital Kamerhe Rwakaningini azongi wana pour na mbala ya mibale azalaka déjà dans la législature ya 2006 ba honorable député oyo ba PCP confiance ba talisike ba yebi savoir faire daye mosala ekosalema vraiment na ndenge ya kitoko discours ya honorable Vital Kamerhe ezalaki vraiment applaudi na ba nyonso ba PCP confiance mercredi 22 mai 2024 kuna na hémicycle ya palais du peuple mingi penza na salle de congrès.
Pendant que na Assemblée nationale, ba reporter ya Info Lingala journal ya peuple ba soit qui pe makanisi na ba honorable député ya na palais du peuple Bolanda. Président Kamere habilité président du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Kaka sikana lokola bango tanga tokoyeba banso bazali na kati ya bureau définitif wana. Mosala sikoyo peuple apona biso ebana. Et puis le bureau définitif est respecté par principe nyonso, représentation géographique et aussi représentation significative de la femme. Le bureau a 7 membres, tous en a basi misatu, Balibali mine, c'est une bonne chose. Tout changer chapitre pour notre côté Sabino que le premier ministre sortant Jean-Michel Samalukonde a yambaki mercredi 22 mai na primature kokisi ya ba sénateur ya province ya Tanganyika oyo bazalaki accompagné na ministre ya affaires sociales pe action humanitaire oyo basolaki situation ya ba inondation na Tanganyika Nadina Sona atelisi. Premier ministre sortant Jean-Michel Samalukonde Kenge a yambaki na audience mercredi 22 mai 2024 na primature kokisi ya sénateur élu ya Tanganyika bazalaki accompagné na ministre ya affaires sociales pe action humanitaire délégation ya élu oyo bayaki epai ya chef ya gouvernement sortant kotalisa yi situation ya inondation oyo ekomelaki bango na province ya Tanganyika ezalaki mingi provoqué na komata ya mai ya lac Tanganyika. Na suka masona bango honorable sénatrice Christine Mwando chef ya délégation alobaki boye bazali ba sénateur ya Tanganyika avant baye bana komona premier ministre sortant bakutanaki na président ya bureau d'âge ya Sénat oyo ba exposaki problème na bango baye kota la premier ministre sortant ezali awaka ba inondation epai na bango baye ko solliciter intervention eye bana ko salema na ndenge ya lombango pambate bato oyo bazali vraiment bazali kotelengana bazana bisika ya vandate bazali ko souffrir bazali sous na banda côté balobelaki ba inondation na niveau ya Kalemi Moba son excellence boyi ba associé on ba ministre des affaires sociales action humanitaire na ba échange oyo ezalaki vraiment occasion bango bazali ko espérer que situation ekosalema na ndenge ya lombango pambate basali commission pour na kokende kotala ba réalité sur place bosimbake ba semaine eleki mai ya lac Tanganyika et tondisaki na bandako pe ba école et provoqué ba déplacement ya ba habitants et belé ba inondation oyo eye na si territoire mobimba ya province ya Tanganyika. Non, enseignement bosimba que complexe scolaire Mama Pemba école la fondation Nerombung ba élève bazwaki formation ko banda jeudi 16 kino samedi 18 mai et pas ya ODEP na o Italie lutte contre la corruption la Dilandu héritier Mapindemi. Ba élève ya complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombungu oyo ezwami na quartier Bikanga mingi penza na commune ya Kisenso ba bénéficier qui pendant 3 jours c'est-à-dire kobanda jeudi 16 mai kino samedi 18 mai 2024 na formation moko ya kafu na oyo etali lutte contre la corruption. Formation et pesamaki et paye observatoire de la dette publique au DEP na Mokuse. Bango bayaki ko pesa bana pendant 3 jours atelier à formation pour la lutte contre la corruption. Ba salisaki ba conséquences néfastes oyo ezali ko uta na corruption mingi penza na milieu scolaire ba proposer ba voya ba changement nyonso pour na ko éradiquer pratique oyo kati na ba école. Peli susu batalisi ba personnalité oyo bakoki kozala impliqué na chaque voie nyonso ya changement batalisi pe ba rôle ya bato oyo esengeli bayi bana ko jouer pour na kotelema na corruption bisika na bisika oyo yango ezali kosalema na suka ya atelier moko ya bancadrer alobaki boy ezali moko ya ba ONG na Kinshasa to na Congo signification nango ezali observatoire de la dette publique ezali mingi na maimatali misala ya leta na banyongo oyo leta azwaka epa ya bato basusu nde mosala nango yango wana kasi na bozindo odepe atali makambo ya kobundisa kanyaka to corruption na français engebene na misala ya ye nde tozwaki makanisi to manaka ya kosala malakisi awa na etelo oyo tobengi Mama Pemba ezali na Kisenso toponaki etelo oyo pamba te na kotala enguma na biso Kisasa bitelo bizali bihike
ebele mpenza kasi totali bisika oyo eza un peu reculé mingi kisenso eza commune moko urbano-rural. En tout cas, liboso toujours remercier mokonzi Nerombungu oyo asatakaka na makambo nyonso oyo ya mabe ekoki koleka na ekole tono na bamboka na biso. C'est comme ça que ODEP aye mpona kopesa bana formation contre la corruption. Nangambu na bango pe coordonnateur ya complexe scolaire Mama Pemba azanga kite kotalisa esengo na ye par rapport ya atelier ya formation oyo ODEP apesi epa ya ba élève ya complexe scolaire Mama Pemba. Kaka na masolo teli complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombungu bafongola ka semaine lokola momesano na kit moko ya kafu lundi 13 mai 2024 héritier Mapinde Meladi Landu. Ndenge kaka ezalaka lokola momesano na complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombungu oyo esangisaka ba élève ba personnel pe administratif nyonso ya complexe scolaire Mama Pemba izwami na quartier Bikanga na commune ya Kisenso epai wapi poste efungwamaka na prière pambate initiateur ya école oyo honorable Nerombungu azali mosali na Nzambe azali évangéliste itinérant bosimba kepo na culte ya lundi 13 mai 2024 yango esimbamaki epai ya pasteur Daniel Nzita ateyaki na mokanda ya 1 Jean chapitre 4 verset 9 à 20 epai wapi ateyaki bana na Nzambe esengeli kolinga Nzambe moto nyonso azali kolinga Nzambe akoki koyina moninga na ye soki mokete esengeli kolanda nzela ya Nzambe mateya oyo ezalaki capté 5 sur 5 epai ya ba élève pe ba personnel nyonso ya complexe scolaire Mama Pemba oyo bazalaki présent nyonso wana ezali kotalisa bizaleli ya ba Kristo oyo ezali korenye epai ya ba agent nyonso ya complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombungu na micro ya Info Lingala journal ya peuple pasteur Daniel Nzita alobi tozalaka chaque lundi na mateya tobanaka mokolo na Nzambe semaine na Nzambe sanda na Nzambe mpona remettre toutes les activités scolaires na maboko na Nzambe. Voilà la raison pour laquelle na tongo na lelo tosi côté ya sur une famille chrétienne na kati na libota ya Nzambe kolingana ezalaka kuna kolingana ezalaka te makambo ya belebele wana ezalaka te parce que nous sommes les enfants de Dieu. Toteyaki na mukanda na 1 Jean chapitre nango 4 tobalaki na 9 verset na 20e bisika Yesu Pierre azali Jean azali koloba oyo alingaka Nzambe me azoyi na ndeko na ye azali mokosi. Bosimbake eloko ya kobakisa ezali te na complexe scolaire Mama Pemba kuna batiaka Nzambe liboso yango tango nyonso réussite ezalaka na école oyo na ngambu ya ba élève pe ba personnel nyonso ya complexe scolaire Mama Pemba. Na couloir ya religion bosimba ko ba reporter ya Info Lingala ba kutanaki na apôtre Jean-Paul Chamala Banza oyo azali inspiré pour na ko animer enseignement ya convergente entre trois religions judaïsme, christianisme et islam. Nous avons ce message. Mosali na Nzambe, apôtre ya Jésus-Christ, Jean-Paul Chamalabanza, azali mogo mokambi ya église, mission apostolique du Saint-Esprit, azali inspiré pour nous animer enseignement ya convergence pe ya unicité ya trois religions comparatives. Oyo azali kopesa message ya réveil, oyo Nzambe a révélé qui est pour na judaïsme, christianisme pe islam. Apôtre Jean-Paul Chamalabanza expliquait islam ezali nini, christianisme ezali nini, pe judaïsme ezali nini. Judaïsme, c'est que nous retenons de l'Ancien Testament. Les Juifs doivent renoncer au culte des synagogues, de l'ancienne alliance de Moïse, rendue caduque par la nouvelle alliance de Jésus-Christ, Hébreux 8, 13. Jusqu'à ce jour, les Juifs qui nous ont transmis cet évangile restent incrédules et prétendent être des disciples de Moïse et non de Jésus-Christ. Malgré toutes les déclarations de l'Éternel Dieu faites à ce sujet. C'est ce qui a changé la position du Créateur pour nous confier, nous des nations, les fonctions des sacerdotes qui n'étaient reconnus les Lévitiques seuls. Matthieu 21, 43. Christianisme, ce que nous retenons, le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement
de la promesse de la naissance de Jésus, Luc 2, 7. Les chrétiens sont divisés par le deuxième commandement de Dieu. Les chrétiens idolâtres, Exode 20, 3, 5. Des églises qui adorent jusqu'à ce jour les statues en forme de Vierge Marie et d'autres églises dotées des statues d'un grand oiseau en forme de l'aigle, c'est de l'idolâtrie pure et simple. Les églises non idolâtres, l'église sans aucun statut au temple de Dieu, comme l'église protestante, considérée comme un échantillon de l'unité principale de la mesure de foi chrétienne. Le Coran confirme l'Ancien Testament et le Nouveau Testament comme les livres guides et lumières exclusifs de l'enseignement de la parole de Dieu. Sourate 5, 111. Le Coran recommande aux ministres de Dieu de croire en Dieu et en Jésus-Christ. Le Coran est clair et celui qui veut modifier cet esprit coranique s'en prendra qu'à lui-même. Tout ce qu'on y ajoute par fanatisme sentimental, c'est de la formalité d'usage qui ne change rien. Bien-aimé, le royaume de Dieu des cieux existe et l'enfer existe aussi. À toi de choisir. Il n'y a pas de fanatisme devant le tribunal du Christ. Ceux qui suivent les religions, des enseignements de certaines églises par fanatisme religieux verront leurs sacrifices consentis dans ce monde durant toute leur période de lutte pour la vie éternelle, voués à peine perdus. Mon peuple périt par manque de connaissances. Osée 4:6, que celui qui a des oreilles tende. Je vous remercie. Oui, inspiration ya apôtre Jean-Paul Chamalabanza, oyo azali kokamba église babengi mission apostolique du Saint-Esprit. Et sengeli vraiment ezala propager, pambate ezali inspiration koute pa inanzambe. Suite à la modernisation et à piste ya Luano na Lubumbashi, NDC a modifié horaire ya bavol na ye na ba différentes villes ya RDC. C'est un mfumu mokonzi ya mapata toujours pona ko satisfaire ba client na ye a modifier ba horaire ya ba vol na ye na suite ya ba travaux ya modernisation ya aéroport international ya Luano kuna na Lubumbashi. Désormais Kinshasa Lubumbashi et kobanda ko salema à partir ya 7h45, Kinshasa Goma et kobanda ko salema à partir ya 15h30 et bongo Kinshasa Mbujimai yango et kobanda ko salema à partir ya 8h40. CAA nyonso oyo kaka na souci azalaka nango pona ko servir population. CAA spécialiste ya Congo profond, ponctualité na régularité nde ezali bongo cheval de bataille na ye. Na CAA client de azalaka roi to gangi na CAA client de azali roi botu na ngani ye. Kinshasa Lubumbashi, Lubumbashi Kinshasa baza na 7 vols par semaine, c'est-à-dire mikolo nyonso bembuka na yo ndenge olingi oza mobimba. Bokanisi esili nanu te. Kinshasa Goma baza na 5 vols par semaine. Oyo elonga te elonga. CAA balinga kamboka boete. Na rubrique na biso ya boye bilelo tolobeli bino historique ya commune ya Kalamu Nadina Sona. Et créant un arrêté royal numéro Léon bar 211 bar 245 na octobre 1957 et Sabongo commune ya Kalamu et Paiwapi premier dirigeant nango et Zalaki Bongo monsieur Arthur Pindi oyo a salaki tina indépendance ya Congo belge na 1960 depuis création na yango et Zalaki subdivisé na 5 cités Totangi Bongo cité ya Kauka Matonge, Imokongo, Kimbangu, Ipeyolo, Oyo, Ezali, Basité Moko et Komaki développé après indépendance et Paiwapi, Nasid Nango, Tomoni Bongo, aéroport Yandolo, Penaba infrastructure locale à Palais du Peuple, Stade de Martyrs, na Nord Nango, Tozan, Rond-Point Victoire, Pe Stade Tata Raphaël, commune Yakalamu, Ezan na superficie, ya 6,64 km², Oyo densité Nango, Eza ya 40
37 491 habitants par kilomètre carré. Na population, il y a plus de 315 342 habitants. Langue oyo eloba makana commune oyo ezali mingi lingala. Commune ezali limité na 7 communes. Na nord nango tozana ba commune ya Kinshasa pe ya Barumbu. Na est nango tozana commune ya Limete. Na sud nango tozana ba commune ya Ngaba pe Makala. Na ouest nango tozana ba commune ya Ngiringiri pe Kasavubu. Na oyo etali aspect socio-économique ya commune oyo ba métier oyo esalemaka awa eza mingi ba débrouillard, ba cambiste, ba mama malewa, ba terrasse, ba hôtel, ba kuzu, ba porteur, ba kadafi pe bongo na bongo. Pona koyeba soki temps ekozala ndenge nini lobi vendredi 24 mai bolanda info météo. Boye ibolamu na prévision météorologique ya vendredi 24 mai 2024. Moye kobima na ville province ya Kinshasa, Matadi, Kenge, Bandundu pe Kikwiti. Mapata ekoleka ilongo na mvula na ville ya Inongo. Mapata ekoleka ilongo na mipepe pe mvula na Boende, Lisala, Mbandaka, Gemena, Guadolite pe Buta. Mipepe ilongo na mvula emonisami na Isiro pe Kisangani. Mapata ekoleka pe mvula ekonoka tango na tango na ville ya Bunya. Nzokande mapata ekoleka pe pole komonisa matango na tango na ville ya Goma, Bukavu pe Kindu. Mapata ekoleka pe pole komonisa na ville ya Kalemi, Mbujimai, Kananga pe Chikapa. Malile kozala makasi na ville ya Kolwezi pe na Lubumbashi. Pona etali température, Kinshasa 24 degrés avant midi, 31 degrés après-midi. Matadi 24 degrés avant midi, 31 degrés après-midi. Kenge 26 degrés avant midi, 34 degrés après-midi. Bandundu 26 degrés avant midi, 33 degrés après-midi. Inongo 26 degrés avant midi, 30 degrés après-midi. Kikwiti 25 degrés avant midi, 35 degrés après-midi. Boende 25 degrés avant midi, 34 degrés après-midi. Lisala 24 degrés avant midi, 30 degrés après-midi. Mbandaka 25 degrés avant midi, 30 degrés après-midi. Guadolite 25 degrés avant midi, 29 degrés après-midi. Buta 25 degrés avant midi, 36 degrés après-midi. Isiro 24 degrés avant midi, 33 degrés après-midi. Bunya 23 degrés avant midi, 28 degrés après-midi. Kisangani 25 degrés avant midi, 30 degrés après-midi. Goma 17 degrés avant midi, 23 degrés après-midi. Bukavu 18 degrés avant midi, 24 degrés après-midi. Kindu 25 degrés avant midi, 31 degrés après-midi. Kalemi 23 degrés avant midi, 28 degrés après-midi. Mbujimai 24 degrés avant midi, 32 degrés après-midi. Kananga 24 degrés avant midi, 35 degrés après-midi. Chikapa 22 degrés avant midi, 31 degrés après-midi. Kolwezi 16 degrés avant midi, 26 degrés après-midi. Lubumbashi 17 degrés avant midi, 26 degrés après-midi. Moye kobima na 5h26 minutes 48 secondes na ville ya Isiro na province ya Haut-Ouélé pe kolala na 17h41 minutes 12 secondes na ville ya Lisala na province ya Mongala. Botikala malamu. Totikala kaka na ngambo ya Metelsat pona kotalisa bino communiqué oyo Metelsat azo annoncé debi ya saison sèche. Bolanda. Metelsat azali koyebisa public ya ville province ya Kinshasa que date moyenne ya debi ya saison sèche topé ya elanga ezali prévu le 28 mai 2024 na marge ya dispersion ya 7 jours. Yango elingi koloba que kasi kobanda le 28 mai kino le 3 juin 2024 ezali marge supérieure ya manifestation ya saison pe tendance oyo ezali prévu pour la saison sèche ezali bongo humide pe sec. Communiqué ezali signé le 16 mai 2024 et pas ya Metelsat.
Journal et monsieur commune à Souka, ceux qui vont s'appeler qui na édition le lobo, merci na Fabrice Lundom Wazaki na sima caméra paye en montage, édition na biso sima makepa ya Nathalie Kaila. Journal ya peuple pour na peuple ezalaka supervisé et pas ya héritier mapinde mengana bino tokutani na mokolo ezali koya kotika malam. Au revoir. Bobenga ye fumu ya mapate ya RDC CAA King of King alula tellement bakliye na ye akana kozala poche na bango pona kokubisa masolo CPLAS na CPLAS nenga mesana boye suite ya modernisation ya piste ya aéroport ya Luano na Lubumbashi Fly CAA uti ko modifier programme ya bavol na ye kaka pona kotia pio pe à l'aise bakliye na ye désormais horaire de vol les aboyés Kinshasa Lubumbashi vol 7 sur 7 veut dire semaine mobimba du lundi au dimanche à partir de 7h45 ngingo ça la vol na yo na nenga ba professionnel qui toko et bongo Kinshasa Goma 5 jours la semaine sur 7 à partir de 15h30 Kinshasa Mbujimai 6 jours sur 7 la semaine à partir de 8h40 ah Fly CAA bana mboka batali gauche batali droite yo na yo et siliteo Kinshasa Kananga 9h15 Kinshasa Gemena 9h15 Kinshasa Mbandaka 14h15 Kinshasa Kindu 8h juste pe Kinshasa Kisangani 9h juste Bossi Mbappé Boybake depuis 1992 32 ans le lobo koka de service à peuple c'est à lundi sa régularité ponctualité sécurité bakisa confort pour na bavol nyoso totangi bokozwa yango na bavion na ye ya mpifo Airbus A320 pe Airbus A330 nzambe ya bilengi Kongo mobimba esi bandima yo bisengo ya Fly CAA